réellement bakokanga ba fille uja nango so bamoni bango à partir de 18h. Donc moi dans a moins de 18 ans na batenya mabe eza bien. Mais le mal est que ba policier na biso loi ko bima boye gouvernement bimi ces loi moko pona kozong sa bana éducation mais pour un premier temps et cause à respecter mais après au mona et ça respecte comme shida c'est comme shida. On a un petit jour. Mais nazo kama lelo na tongo na lundi papa Molière balagisi na télévision ke bakanga. Mayo penzo talia. Na lundi ba la kangi ba ujana ba gouvernement na biso eza ndenge ni. Bokangi bana bozi bo seli ba bantela delix ya sika. Wana bokangi bango ozo bozo salisa bango bokangi bango po bosala na bango ni. Ande matongeza mabete. Ba ujana bayaka ebele awa ba sans soutien sans kaleso. C'est-à-dire qu'il m'est arrêté dans la matongé. Quand on a l'âge à 50 likolo, et ça a peine à niveau à la prison à Bango. Sauf que Bako Tia Bango na prison, on a qu'à l'étanga na éviter na décision moko pe face. Bon, et là teli ya ba fille vraiment ezo savait biso basisoni. Faut bazala na ila teli moko ya malamu, po ba batela nzoto ya bana basi quoi. Ngande bakuluna, bakanga bakuluna to so mabe na ville ya Kinshasa wa. Bakata mtulisheti ba violer ba mama wako ko kanga ezali solution moko te ya mibale ezali moboti nyonso il faut eba ko batela mwana na ye to boye to ke na ba election fa ba ko tshapisa ba election ba no dise biso na ba ujana o monte ça na ngelo monte Masolo Yakine avec Rebecca Bilen de Pukuta la Servadi bandeko bo mesana kolanda Masolo Nabino, merci beaucoup parce que vous avez déjà ébélé, branché, scotché pour suivre cette émission. Alors, bomoni biswa na avenue du stade, na couloir Madiankoko, na katia Matongé, na commune ya Kalamu, esika plutôt hier vraiment ko sala un peu banquette na biso, ba sondage na biso. Tout na ba tout processus yo kanga ba ujana, est-ce que koto déjà commis? Est-ce que ça m'a bé, ça m'a la moutonini? Il y a un moment où il y a vraiment la couleur Madiankoko parce que bien ma tongue, ma camboué, inda kamakasi. Awa héros yo mona kimia mais to comme à 17h. Au kande vraiment la musique, ba to belé. Ndé moi mouvement za la makasi ya est-ce qu'à faire ya kokanga ba ujana. Et ça m'a bé to malamu po ba ujana ba tonda rapé na ba couleur Madiankoko ebelé. Bongo toroza bandeko bazala na point oyo toroza bandeko balekaka tokomeka un peu kotuna bango babetela biso lisolo. Voilà, to moni tantine na biso. Tantine bonjour. Oui, bonjour. Otali caméra na biso to meka un peu kosola muki otekaka na coin yo. Oui, effectivement. Effectivement, eteka koto sur couloir Madiankoko. OK, est-ce que oyebi à faire à ujana, phénomène à ujana ndenge ezoleka na Kinshasa oyoka yango omona pe déjà ya omona? Oui, nayoka namona phénomène à ujana. En fait, pour le moment, ujana phénomène à ujana. Donc, régner ici, effectivement, il vit la Kinshasa par rapport à phénomène. Siko ndenge ba loi ebimi pa ba konzi mboka na biso ba kanga ba jeune fille mineure nyonso o ba mona bango à partir à 18h ti komata na balabala. Est-ce que ba mesure wana eza mabeto malamu? Donc pour nanga eza mabete. C'est une manière ya kozongisa ba jeune fille ujana on peut éducation. Parce que na liro boya na ba comme nango c'est pas vraiment bien. Par rapport à ton moment où ba comme ici na phénomène na bango c'est pas bon. Objectif na bango eza nini précisément? Non, je sais pas. Non, il y a un objectif là-bas. On est passé à peine au Janate, maman. Nandenge ga tozoka masolo nde tozotala, ndozotala ndenge ozomona. Objectif na bango eza nini? Pona ba panza mabala batute. Donc na oye ba intention pe ba objectif na bango te parce que na yebi donc moi na tinda bima na ndenge pe o azo renyele ana intention na un objectif na ye. Proprement ngai na oye ba te sous c'est pourquoi pona nini ya phénomène na bango jana. OK. Kokanga bango na Kinshasa wato yebi mboka na biso makambo mabesa ba mingi ba policier ba sepela ba pesa bango marché mo boye po bazwa mbongo po basala ba n'importe quoi. Est-ce que ba jeune fille wana soki policier ko mokanga bango vraiment ko bomba bango malama ko batela bango to yeba ko profiter na ba intérêt na ina? Papa maman loi non o ba konza mboka ba pesi par rapport ya phénomène ya okanga ba ojana eza non bien. Ce qu'on a ici, c'est réellement appliqué par rapport à la loi. Respectant aussi, c'est réellement à partir de 18h. Donc, moi, dans moins de 18 ans, on a bien.
mais le mal est que ba policier na biso loi ko bima boye gouvernement bimi ces loi moko pona ko zong sa bana éducation mais pour un premier temps et cause à respecter mais après au mona et ça respecte comme shida c'est que comme shida et comme nango laisser aller ba motika bana bana au travail ba ko mona mwana na infraction zane mwana ujana la titeni ma mabe o ko indisposer mutu mais pona ba kanga mwana corrompre bango batiki akei wana nde siko za mabe. OK, merci beaucoup. On peut s'appeler conseiller na ba parents ya bana wana. Donc nga pona on peut ça conseil na olinga le parent premièrement ba sa responsabilité na bango en tant que parent. Mwana ebikaza na mwana parent ebikaza na mwana na ndaka za moins de 18 ans il faut assumer responsabilité éducation na le quoi mwana. Mwana ba âge na wana moins de 18 ans za mwana il faut aller à l'école. Aza mwana o ba parent il faut ba surveiller totalement. Aza mwana ba kotika ba laisser été ba yeba ka entrer na ye sortir na ye ba rendez-vous na. Mais le mal que vu que ya ba na ko ba situation au Congo parce que comme na Congo ba parents ba aussi sans sa responsabilité na bango te ya ko assumer responsabilité éducation pas bana. C'est l'une des raisons que ma BP est comme belé bana ba komi donc mal à la tête. C'est que pour nous beaucoup la bana ça dépend pas ya ba moyen mais son parent olingi mwana o azala l'éducation comme il faut. Le quoi parent linga transmettre éducation pas mwana na il faut assumer responsabilité na. Et bela ba parent belé ma parent musu to mona zani ba possibilité béité même mwana né aza bien élevé. Aza mwana moko poli aza bien éduqué abi que parents ozonga ba parents bazala ba pesa lona ndako nanga avant 20h avant 18h avant ngana zonga ndana kanga porte mwana ifo za ndako mais deux fois et comment parents à cause aller mususu parents lali mwana zate parents contrôler sous mwana ndako te mais ma mususu ezaka parents vala la fois que ta ba chambre ça tout de chambre ta bana ne soso baza mais ça la ma souci vu que ma laisser aller comment situation Congo passe à Congo mwana ko bima moins de 18 abimi à 15 ans bon on est sur pa yo laisser ba parents na parents tant mwana ya mambo na tiki ba laisser aller pour na man moye ba te conséquences o ekoya aller mususu eningi sa parents na o mwana osala. J'aimerais bien que parents nyonso azwa mwana e na sans sa responsabilité à ko éduquer comme il faut. À venir les apprendre à l'été ça pour na lo parce que so éduquer mwana bien lelo et ils allaient sengo pour na lobi na. Ce petit qui laisse aller lelo yeba lobi na e o mwana o meme les a pas si pour na ye moko. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Conseil à malamu. Boyoki ba parents bo batela bana bandaku bozwa ba sens sa responsabilité na bino c'est pas que comme pauvreté eza moi makasi bana bakozanga ya kolia ndako ezangi ya kolia bana bakomobima po balukela ba boti o ezali biloko ya kolia bongo na koza maman na biso maman bonjour maman oyebi phénomène ujana ozoyoka ngo atako yoka ndenge ba jeune fille bazobima sans soutien sans caleçon à partir à Butu okende ko bimana ba mibali mikolo et tout yoki yango te mais na yoki mais ujana wana pour nga na yebi ko ujana baza ba petit joueur okota la caméra na biso pour nga na yebi ba ujana ba petit joueur mais nazo kama lelo na tongo na lundi papa Molière balakisi na télévision ke bakanga vraiment yo pendo talia na lundi ba lakangi ba ujana ba gouvernement na biso eza ndenge ni bokangi bana bozi bo seli ba bantela delix ya sika wana bokangi bango bozo salisa bango bokangi bango po bosala na bango nini alors na landaki papa Molière atunaki question na ezaki boyeke na ndenge bokangi bango bosali bango nini bana na balobi ke basali biso eloko te mais mususu abinga na kosoka te mususu abinga na za marié mususu alobi ke ngai na bana ke ne fête alakisi invitation bakangi biso devant fête zokota nde bakangi biso bon pona ngai nazomona ke bandaka bana baza bachele ba ujana baza ba donc nazomona ndenge ko expliquer yango te pona ngai. Mais est-ce que le problème est que les policiers na biso à Congo a profité na ba opportunité mususu po yepe a bénéficier na marambu na e ko e bate poche na evi batonini ba o bazo kanga wana ba innocent ba koza na katite pona ngai tant na lundi papa Molière ba innocente bazalaki ezaki na fille mususu alobaki aza na 22 ans aza marié ana bana mibale na moment o bakangi asali kuna banda samedi bakangaki donc eza po batika bango pona nga na yebi ba je wana ba ba chele nazo comprendre ba ujana baza bana mikemke bazo ko es ba parents yango biso ba boto so tika bana na biso po batamo lolengo wana bo eza nazo comprendre phénomène wana te to profiter pe loko za parents pe ça ba boto ebele ba conseil est-ce que kala ezalaki tango bino ba maman na biso bozo kola bo bande ko memela pe ba parents ba mbongo na bandaku ba lia pe bo lesi pe libota mo jeune fille le roi nga na ko lesa libota
soki nasalaka te na esika ozwa mbongo te eske nakolesa libota mais nakoki koloba boye na moment oyo biso bapara naloba na mitie de remplir ye quoi biso bapara biso baboti makambo tu tozosala okomona mwana asalaka te mais yo mama na ntongo ozoyebisa yeke pesa biso mbongo biloko ya kolia pesa biso mbongo mais mwana asalaka te na ntango biso tokolaki ntango bamama na biso bakolaka ezala mwe 20 heures kamine bana kokanga deja baminere mwana akoki kotambola te mais na moment oyo tomonaka na moment oyo na temps oyo tozomona 18 heures 20 heures mwana moke azotambola ndenge alingi akozonga ndenge alingi papa mpe ntango akoloba neti mama osombelaka ngani opesaka ngani bana bakoma kopesa baréponse ya ndenge wana baparent basala nini exactement biso baboti tokolemba te mpona bana na biso tobanda kolemba te mais tokosala nyonso kaka mpo bana na biso bachange ok neti kosala neti nini mpo bana bachange alors mpo bana bachange biso baboti fo tolandaka basuivi ya bana na biso ndenge bana bakendaka classe mwana ntango asali misala na ndako tokotika bana te batambola pambapamba conseil wana sur opesi yango na bamama nyonso bazolanda ok conseil napesa biso bamama fo tosurveille bana na biso mpo bana lolenge bazotambola mwana azorépondre parent na ye ke opesaka nga nini osalelaka nga nini yo sombelaka nga elamba alors bana bazosala makambo moko ezosepesa biso baboti te. Ok, merci beaucoup maman, merci en tout cas. Papa bonjour. D'accord, c'est un peu compliqué, voilà, merci beaucoup. Nazwa bandeko na biso bavandi awa bango pe bameka un peu ko expliquer biso bandeko wa ujana bazokanga ba ujana na Kinshasa awa batondi ebele na ezali ba bureau ya minene ya ba policier na biso mboka siko to ebite finalement ko kanga ujana eza po basala na bango nini toza pe papa na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Tomoni na couloir mandiankoko osaba awa asala ka maman. Est-ce que pe ba ujana bazala mingi na pokwa bomona bango mama liboso balobaka matongeza mabe zoka nde matongeza mabe te ba ujana bayaka ebele awa pas sans soutien sans kaleso tadi kimia d'arrêter na matonge ndenge l'état balobaka 99 jours eza ya mutu mais un jour eza ya l'état ile tona esengo makasi ndenge bazokanga bango batika bango sikote bakende kartoni to mona bango lisusu te batika bango sikote basala na bango nini exactement. Bon l'état ye moko azo a cherche na bango parce que to mona buzo beza na mboko oyo to me obima boye ba ujana omewe na bayaya ujana fo bakanga bango bango banana bayaya na bango bakanga pe bango bayana bango pe batambola sans soutien sa kaleso te me na ba victoire kuna il faut bakanga bango l'état azo a cherche ya makambo esila na mboko oyo to bima boye ba ujana to zongo boye ba ujana bakanga bango ko papa na ngai kimia kota na mboka mais oyebi ke policier Congo a profitaka na occasion boye po ye pasa la mbongo mais eza shida na bango il faut ka ba subir ba conséquences na bango yoko bota mwana ya komi ujana eza mabe bwana ozo reprocher ba parents nini kasi ba parents oyo batiki ba ujana na bango babima na nzela na asenga bango ete ya bango soko za na ujana na yo fanisa na ye na ndako bokola bana na yo kotika bango na nzela te bazoya ko bebisa biso ba moral okozala oye aposa musa mona ujana bimelo moral na yo komi obeba yo pe déjà ujana mora bimela abebisela déjà moral abebisa biso ba moral ba ujana baya ka ko bebisa biso ba moral asili ça déjà combien en bon oteka na lobe ba ujana ba bebisa biso ba moral na tongo. Merci beaucoup tonton yo pe bakisa voilà yo pe bakisa mwa liloba olobi nini pona affaire a ujana ko kanga ba ujana na Congo wa na Kinshasa wa pona yo eza bien to malamu non na onga na zomona ezaka nde l'état moni so akosa ndeni na makambo ujana ebimi ye pa yoki yango a conserver yango pe nde batambola kawana makambo nyoso tututu l'état yebi donc yenda ozoa charge ya baujana so na bango mais l'état kangi bango déjà belé siko azobomba bango effectivement azosala na bango le côté tongo nyonso azopesa bango mai bazo sokola apesi bango bambetu bazolala mais azosala na bango le côté exactement est-ce que kokanga ya malamu yango wana vraiment alors on il faut botu na l'état ponga na une réponse mon côté yo poko pesa point de vue na yo par rapport na yango ah oui ndeza kaka ko bana âge ya 50 likolo et ça peine à niveau à bas prison na bango so pe bako tia bango na prison wana ka letanga na ebite na décision moko pe face. Ok,
Merci beaucoup. Voilà, tozo poussana wa na ebite so na kozwa susu bande comme susu bazo le kawa, hein? Maman, bonjour. Donc, comprenez que des fois c'est difficile de prendre les gens comme ça. Et généralement pas si, mais au moins nous allons prendre bandeko yo. Bazan la possibilité à expliquer biso ezali affaire ya baujana. Na ebite eza malamu to mabe kokanga baujana. Potomonia wa na Kinshasa wa bayaki na mupepe moko ya makasi et puis mupepe wana est dominé jusqu'au point que ba meke un peu maman bonjour. Maman affaire ya ujana ndenge bazokanga ba jeune fille tozo benga lelo ba ujana na Kinshasa wa yo étant que maman moboti oza pe na bana ba jeune fille oh lelo peut-être libanda bako considérer bango pe ba ujana eza mabeto malamu. Ndenge bazokanga so pona ngai na monyango eza bien. Eza bien pona nini? Bon, il a télé ba fille vraiment ezo savait biso basi soni. Faut bazala na il a télé moko ya malamu po ba batela nzoto ya bana basi quoi. Mais belé bazolo bazo sala ngo vie pauvreté eza makasi. Yango baza na choité ba kota na bango na phénomène wana po ba gagner en fisc différence que baboti est-ce que baboti ba ibi koza ba responsabilité na bango na ba famille eza bobo eza baboti nyonso te ba mususu ba ibi koza ba responsabilité na bango ba mususu baza ko abandonner bana de façon que ba mususu baza bien moi ba mususu bazo ke koluka po famille et abandonner bango mais eza kaka mais bana ndako pe basala yango si mwana ndako koza na mwana no moko alobaka te auta classe azonga kama profitaka na air classe na air église po abima kende kosala loyenge na ba camarades. Bon eza pe ça dépend éducation hein. Soki mwana koli pe en éducation ya malamu na ndimi te. Mais eza na bana mususu zo mona ki aza mwana malamu c'est l'éducation ye pas une baninga mwana baby libanda. Voilà, est-ce que eza danger te po na ba innocente bano baza ba innocente lelo soki bakwai na maboko ya police et que police ye pas profiter na simana ya sala n'importe quoi eza danger te po na ba vie ya ba innocente bano baza ba innocente. Eza danger pour na bano baza ba innocent so police akoyi na maboko na bango asala bango mabe omoni ke bakoyi kozwa ba malade makambo ebele eza na mboka. On a habité conseil nini okopesa na bakonzi ya mboka na biso na décision bazwi wana. Bon na bakonzi ya mboka na biso décision na kopesa na bango ba oyo bamoni ke ezali bana bazosala ngo mpona passe mais oyo moni ke mwana azosala yango aza bien aza na ye malamu calme eza ça va mais mwana azosala ngo na pasi na yebi te soki bakoki koteya ye nini mpo amekana quand même kochanger. Ok, punition nini bapesa bana wana punition nini bapesa bango bakanga bango kaka bongo to ba rééduquer bango d'une manière ou d'une autre? Non ba rééduquer bango. Ok, merci beaucoup maman. Voilà donc on a invité son kozwa tonton bonjour. Bonjour, excusez, est-ce que le Bélabiso par rapport à phénomène Ujana, ndenge bazokanga ba Ujana, na ebite soki okoza na eloko lo. Ujana na eloko lo tebo. Ole bakanga ba Ujana bakanga ba pedi na ba lesbienne. Papa, bonjour. Bonjour. Ndenge bakanga ba Ujana pa na yo, eza malamu to mabe. Pardon, ba chaîne nini? Eza chaîne en ligne internet info 16. Internet. Eza faux. Voilà, c'est faux raison. Mwana bakanga nde bakanga bakuluna toso mabe na ville ya Kinshasa wa bakata mtu lichette ba violer ba mama wapi passer par là ba malweka na ba bibwa wapi na même na matonge to vandia wa c'est raison mwana abominani mais balobi que philosophie ba Ujana ba ena ngo eza bien te bazo bungisa bazo kimisa ba papa belé ba yo moni bango wapi mais bato na télévision moko ya ndeko na biso Molière bakangi déjà ebele wana c'est faux raison batika bana batu babominani bakangi nani bakimisi nani ndako yo kotel no ba Ujana c'est vrai na koteli bango bakanga nde bakuluna ba criminel bobo to moto ba criminel bakuluna bakata to bachette bomona bango te kuluna sinani nani minela so inali so Ujana na sali nini c'est faux raison gouvernement sa charge makamuna ye bakuluna. Ok, merci beaucoup. Okay. Merci. Okay. Bien. Ok, merci beaucoup. Voilà, ndeko moko lobi na place bakanga ba Ujana c'est mieux bokanga ba payer na ba lesbienne. Na place bokanga ba Ujana bokanga ba kuluna po bango nde ba kata ba machette ba sa mabe mingi na mboka.
mais tout ça ezaka kapona participer na ezali rééducation mboke kozala te ezala ya kobeba na ba niveau moko boye ba secteur ya éducation secteur nyonso ya ba domaine nyonso ya vie surtout na ville ya Kinshasa na biso eza ya kobeba ce sont de manière o ya ko rééduquer ba option mususu po makambo mususu pezo en ordre eza pe mabete na ebité. Bonjour papa. Bonjour. Excusez papa, tozawa tozolobela o ezali phénomène ya ba jeune fille bazobenga ba ujana. Lelo bakomo kanga bango parce que balobi bango nde baza ko embrier ba papa bato ya mikolo ba salaire comme alisusu na ndako te. Est-ce que phénomène wana ya kokanga bango eza malamu to mabe? Bon, de toutes les façons pour nangai kokanga bango, oui, bokangi bango na balabala. Mais oyo ezosala masiko na simata obino bokei boyebi te. Donc kokanga ezali solution moko te. Ya mibale ezali moboti nyonso ifo yeba kobatela mwana na ye. Po ezana baboti mosusu bango moko nde batindaka bana kende ofandi boye pona nini. Mais ce qui moboti déjà ye moko dans un premier temps azotinda mwana na ye na balabala po akende koluka mbongo amemela ye. Yebisanga inano. Yo policier ata okangi mbala nkama. Est-ce que mwana wana watika musala wana? Nalandaki une fois na internet maman moko asalaki la même émission o boza ko sala na mboka o babenga kanini na non de l'autre côté na côté ya Kingabwa na Pakajuma. Mais amoni maman na mwana ya 9 ans et puis mwana était contente de dire que client ye wana na kei maman à côté bo yebisanga moto ya ndengwana policier banda kokanga banda tongo tipo ko ça le côté au moins la police azongi sa service o tozalaka nango kala ya Kingabwa bokangi mwana ndengwana une semaine après ale batindi soki na nini na ekafela soki wapi akende kolone la biso masango na nguba to kolia na Kinshasa. Mais ba innocent pe bazanga raté na makambo abo. Effectivement la police a besoin d'argent. Il faut police a misali a koti sambongo. Oyo azosala ndengwa na parents zotinda ba na mbongo te. Mais malamu kokanga ba innocent wana po ba parents bazana mbongo ba ya ba koti ngo na kesa l'État. Donc mwana zana yo jana te so bakangi ebite ke sala passe na bobo ti lokwa bakangi mwana omoko autaki église poisongi 21. Mama yo penza sokoza moboti ya solo oyo yebi ko éduquer bana na yo ndenge nini mwana oyo boti akokokisa 20h libanda ndako ngai kutu papa ndenge na zabo na komisaka 20h libanda te kaka mwana non moboti ya malunga mwana na ye au plus tard 17h45 il faut zanandako ce qui est comme 18h 19h wane comme loko mususu otindaki pona nini yo moko bimaki te non wana ngana za d'accord. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà na Rosa papa na biso awa. Papa bonjour. Bonjour. Point de vue na yo par rapport ya kokanga ba ujana. Est-ce que za malamu mabe to ndenge nini? Non, ba toi comprendre le côté et comment baté ya ba prospérité mais apocalypse baté ya ati. Bazonga la Bible ba mon référence. Comprendre? Mais quand on explique biso robie comment ma expliquer biso ata mwanda mu pona bandeko ba ebite ba. Na Nicolas Souka to mona bilembo to mona. Ça dit to comme na souka. Oui, faut réfléchir na Bible. Comment on a gabo été? Ujane lobelo te. Bazonga ka na Bible. Na Apocalypse o Yesu aloba yango ezokokisama. Onyo so ba sali ya ngwelo te. Échanger pelote. Échanger l'autre ata ba sali ndene échanger te. Voilà, papa na biso yo affaire okanga ba ujana ko baksanini. Ah, mais affaire ujana nga pena pona ngai na mwa kudira no bate parce que babilo so ono so jésus so alobaka bana ba temela papa la bango bana bana miki 15 à 14 ans bakobota bana miki ba sama ka msu papa pena obuti mwana bote tani mwana mama sa de papa ne boy okamwe ka biso de baka mwana 12 ans 13 ans 14 15 ans azoza na tote de papa na mais l'autre mwana bana bako mikolo papa bana miki tala komo ujana mwana mkiota mwana ndoto tu mitindo ndoto ka boy so devant para est-ce que pour na yo ba réagir nini y a pas la masque nyoso oyo solo baka et moi ça masque est réel. Merci beaucoup papa na biso na ebite yo ko bakisa nini. Bonjour. Bonjour. Et là on peut ça passe
gouvernement na biso en charge elo bazwa et si maraté pour en histoire de 2012 2014 général nyama banana na likamuke ba baso balata ba mini jeep ba nokata ba balata ba tolo polele ba kanga et si maraté so gouvernement ngazo en charge ne loka ye nango fa banana na ba bis na ba port côté uta na bilambe uta pa poto zotinda d'abord zotinda ezoya ba somba zando eteka ndele bo pekisi bangote lobi kuna ya somi na zando o mote bo sana mine lote waneza ko somba ku te waneza ko lata ndete ko lata soutien te ko lata kalesa ya sombi kasi da sombi loko mo beza robe nini eza mabe ya ka mona na zando ba oteka sepe na sombi mais fo banana na ba port bino bo saka na ba ujala mbe bo tika ba port ezoya okotisa o mote bo sana mine loko mbete faut pas banda on est bien né général nyama bandaka mais suka mabe né général songa zu idée wana mais faut pas yo kana gouvernement ba vandi na ba ujana ndé ba lata ba mini jeep ba songa 0R ba kota ba 2h 3h faut pas banda on na ba port kota ba teka biloko wana ya ka katisaka bino bo bandika na ba ujana mais lo bile ba tika la né to ba to ke na ba élection faut pas ko champion ba élection ba no dise biso na ba ujana o monte ça na ngelo monte vérité distanciation ba dise biso na ba ujana ba tika na bango pa esimba te kanya masala ngo 2014 2012 so bobo sana bakata ba baso balata ba jipa mikuse mais lelo kenda eza na distanciation ba tika dise ba te za ujana te so ba libasa organisation fa ba bana na ba port ya boma kote biloko wana ya rekotaka ba kanga biloko wana. Merci beaucoup papa yo binini maman na loba ba tika distraction ozo comprendre toluka makamusu na mboka yo makamaka ba ujana ba nini ba ujana ba nini bazolinga batata mikolo batata ba salaire comme eso na bandako te mais ba papa mikolo misana mboko ezali mais eza pasi na Congo ebo te eza soni eza soni ba mona biso na écran mboka muso batala biso kenta Congo ba sala ba distraction ba ojana bana mwa mikelo eza pasi na mboka yango ndesa nde boye batia ba distraction wana na kati basala nini kasi batika distraction okanga ba ujana basala nini tozana besoin misala na mboko ya ba papa na ba ngosala po bana na bazo responsabilité bana na bango. Vous comprenez maman? Pas de la distraction pas pour quand bana bato c'est nini. Et bele baza ba baza bele ba kangi ba tika ba libérer. Ba tangate. OK, merci beaucoup. OK, merci beaucoup papa yo bakisi nini? Bongo ba oyo skoyo bazola kisala ba clip. Omona muto azo sala clip, tantôt azo la kisaba fimoro, ala kisi omona tantôt ala kisi fi. Rob nyonso akopanzana silip nyonso libanda na clip bana na bana mike bazotala ba banana pe na bato ba clip bato ba salaka ba clip okomona tantôt la kisi ba fimo ko bona plage na ba kaleso na ba nini mais papa na mwana na salon azotala ba fio na ba kaleso na plage na clip est-ce que ça na normal ba clip akala to mona ka ba mama na biso batalaka ba clip normal moi ça lati normal azo sala clip to mona ba mama mbili ya belle to mona ba mama na biso ba chala mwana azo sala clip alati roba mulai nzoto nyonso ya osipanga mais lelo ba clip ekomi omona muto osala clip alakisi mwa mwasi moko boye na plage azosukola mutakala na kaleson mais bana wana ba papa bango te bato baolinga ba papa ne bato bazolinga bango ba papa bazokima musala basoya kovandaka na ba bar kozelaka bana wana. OK, merci beaucoup na Rosa papa wa papa ni makamunde kwa lobi eza solo. Ba faire okanga ba jeune fille oyo ba bimaka bongo ba ujana ko bima sans soutien sans caleçon ko tambola na butu pona kolinga ba papa batu ngana koloba boye d'abord ebane pa na bango moko bakonzi parce que bango moko bakonzi est-ce que ba mona kayango te avant bango bayo ko komana est-ce que ebani lelo il fallait bana ndenge mwana nga wuto koloba ba clip wana ba laksaka wana. Est-ce que bango ba monaka tango bazori lakisa ba clip ba olie ba katana na ba musicien nano o bazori lakisa ba clip wana mais siko bazia ko bima koto tango bazia ko bima koto fenine ezo ko monana à partir na bango ba konzi bazo zo bana mike wana tango bazo kene na bango moye ba étouffer ojana ezate parce olie ba banana na bango ba konzi ba pekisa nano à partir ya bana na bango c'est-à-dire tondimi yango action wana salama mais à partir de ba clip wana bakata yango parce que bana wana bazo komona na kata ba clip wana tango bazo mona ba clip wana bango pe bazo zwa musique wana donc à partir de ba musique wana bakata yango na ba musique libanda ekota te balata normal est-ce que ba sœur oyo o balaksa ba film wana ya ba Nigeria est-ce que wana c'est normal te omoni oyo ezoya kulakisa na ba film ya religieuse wana nde eza normal
soki ndenge wana eza bien mais oyo ya bafilme ya mokili wana oyo bamusicien ya mokili nde yango wana bango baza kolata a partir ya wana bakata yango nde wana mpe baaplike yango toboyi yango te baaplike yango balana yango à la loupe eza bien mais nde a partir ya bamusicien na bango bakonzi bana na bango baaplike mesure balataka yango te. Ok, merci beaucoup. Bandeko bameki un peu kolobawa. Tozui ba pour na ba contre. Il y a ba point de vue ya bandeko ebele awa. Nayoki vraiment na retenir ebele ya ba jeunes garçons surtout balobi ba kondi batika ko distraire peuple congolais parce que tozan a période tozan a besoin d'élection. Mboka ekota na kimia misala ezwama bato baza na kimia ça c'est la responsabilité ya ba parents eza ceux qui peut basala ka misala est bien ceux qui misala bien ezate yango moni ba parents ba komotika ba laisser aller pa ban ebele pe balobi eza phénomène moko malamu ko kanga ba ujana po kimia ekota na mboka c'est une façon ya ko rééduquer bango mais na bandeko bino bolandi point de vue na bino pe eza le bienvenu boko kotikela biso yango à partir ya site na biso info 16 na senga bino pe toujours bo s'abonner ozaki mokolo ya lelo tolingaki tolobela bino penda na ozali affaire ujana ndenge nini bazokanga bango na Kinshasa ou est-ce que za mabeto malamu boyoki bandeko nde balobi bandeko balobi malamu bakanga ba lesbienne na ba PD mususa bakisa lobi malamu bakanga ba kuluna mais ba ujana ba rééduquer bango batika bango parce que baza bana ya classe batanga ka faut bakende classe bamsusu bakangi bango il y a 3 jours 4 jours déjà bazaza na bisiko bazotia bango wana po basela bango nini on ne sait pas population na biso et lobby gouvernement peut jouer la responsabilité na yo parce que quand tu as eu de mesures ya kokanga ya ko rééduquer afin que bana wana pe bana batu ba innocent baza ba victime te ya mwana za soué na biso sinon pona lelo na sepela ki mingi koza na bino nga Rebecca Bilende Pukuta la Servadi na tiki bino mbala esima déjà bonne arrivée à toi camionnette mbola descenda kimoko mbango na kati ya Kinshasa wa maboka ofungwama info c'est les autres là on a moi interview pe ça va bien. Et grand merci à toi, tonton Mwinga Mobali Asséré, Aaron Lubamba derrière la caméra, toute l'équipe de l'Info 16. Nalinga Rabino Minga, la grande famille Pukuta depuis Champagne, Babizou et Bélé, Maître Hakim Kabongo, les préférés, viennent à Ngamoko, bye.